Mbote Mopanzi Sango Kabuya. Voilà, dialogue ezali toujours en cours. Ça processus est en cours. Et nous avons la quête aux alines à deux processus. Processus à Liboso et à l'île de Kochisekedi. Où tu as communiqué à la présidence Angola. À cela qui condima Kosololana Nanga. Voilà le processus à le 18. Mais là, la deuxième processus, au Bisso, il a mouka tozali cause la seule espoir. Ezali démarche à Banganganzambe. Auto bengi parte sociale. Basango na Banganganzambe ya SCC. Et yango yoki président Joao Lorenzo asira ki biso abi oui et sengeli ba Congolais pe bafana na mesa. Donc makambo etali dialogue wana sengeli za awa na Kinshasa. Yango c'est biso tolobi oui, nous sommes prêts à le dialogue mais non au gouvernement d'union nationale. Parce que to qualifier yango ezali élargissement ya union sacrée. Wana penda ala malia to kendete. Mais alors dialogue pour que tu décantes la situation, tu as un problème, tu aller dans l'Est en Bokanabiso, à plusieurs crises dans le Bokanabiso, il faudrait quand même se réunir autour d'une table pour trouver le compromis principal, le compromis général, dans l'intérêt, il y a Mboka, intérêt, il y a peuple congolais. Makambo Tali Angola, le 18, tu sais que dans Kokene, Nanga Webseni, Nanga Kolobana Kandeko, démissionné. Nanga Ali Nelo Kowe Satisfait. Ngai Fude Fayulu Biso Baïla Mouka Bana Tata Mokonzekolo Martin Fayulu Toali ni pour Corneille Nanga ni pour Tshisekedi ni pour Joseph Kabila mais nous sommes pour les pays. Tozota la Mboka ezali en danger, c'est pour cela monaki Mokonzi na biso aza aigle qui veut la paix prépare la guerre. Ozona nanga de Kolangai qui veut la paix prépare la guerre. Yo lingi kimia me okomi lenge la te pone tumba afinga kinanga azali pantin abengi coquille vide ache même constant mutambale moloto na bango abiba koluka nanga congolais so akozwa Corneille nanga to disposer 500 millions de dollars américains bako pesa ye tolali tolamuki nanga pa lobi ngape na 50 millions de dollars o akoyela nga mutu ya Chilombo na ko pesa yango selo biso tomoni yango ke ezali bitumba ya moyibi nandoki. Et ali théâtre. C'est pour cela yoki Conseil de sécurité à ONU au bauti ko siège. Balobi clairement Congo azali na besoin ya gouvernement transitoire. Gouvernement d'union nationalité. Nous allons composer, faire la composition d'un gouvernement de la transition. Toko composer gouvernement d'union nationalité, toko newana Chilombo à la roi, atika la roi Nsingangu voter. Mais c'est Tshisekedi et Sengela Yebelo Komoko. Lui, Félix Tshisekedi lui-même, à la personne, pose problème. Nanga pose problème. Kabila pose problème. Na mesa dialogue, ne toko yeba vérité. Nanga ni netinda yosi mamanduki. Nana tinda kyo publier Tshisekedi. Tshisekedi yo yebi okana ki ba élection te. Pourquoi koma kiao? Okomi a lolenge nini? Et pourquoi le loi indeli bino nanga si mamanduki? C'est ça. Question majeure, photo solo. Pour que Mboka na biso a besoin, ba jeune, ba entreprise ya sike kota. To mela maya malam, courant ya malam. Misale kota pona ba na Mboka transport dollar ekita. Banzela tongama, Mboka la telamba ya sika. Tozwa armée à solo. Oye kokambama et pas la Congolais. C'est un peu ça de Konanga. Mais Makutu Mukie, Pambatena qui va te IDPS lobby. Ba lobby, Fayulu Akita Mata et Sengela qui est dans le gouvernement d'union nationale. D'ailleurs, Batini ba pasteur et l'église de réveil. Ba comme a menacé ba Ibanganzambe catholique, na ba Ibanganzambe SCC. To lobby démarche on est aussi batté Pambate. Biso to ali na angele président lobi na soto à la vigilant to à la mobiliser pour empêcher ba usurpateur et puis ba menteur ba songolo diongo ya peuple o balingi ko comme ça mboke comme un royaume. Et je vous assure peuple congolais que d'ici 2028 IDPS wana siège wana to koma koboma
bantaba wana na kati kala te ezokoma abattoir ya bantaba parti badrapeau wana nyonso wana fo kopangwisela yango batorsion na ndako ya pas match ya qu'un seul leader oyo Fayulu aloba yango lelo bayoki yango Tshisekedi abeli liboma akende boye dialogue azonga boye cohésion nationale akende boye cohésion nationale lelo nanga ye wana fiktikisi ye lobi babotoli 3 localités nanga azali koprogresse babotoli 3 localités ni manduki ebeta na grande route principale zone 4 vers Lubumbashi il y a 4 territoires recueillis yo qui porte parole au gouvernement ni na lobeli yango nani alobeli yango motote chose grave de konanga kabuya ba congolais boyoka Tshisekedi azali interpellé. Il y a une lettre qui a été signée hier par le procureur près de la Cour constitutionnelle, le procureur général. C'est-à-dire appel de comparution sur les 14 accords au Tshisekedi Akendaki qui signé, ça avale l'Assemblée nationale et le Sénat. Bango Balobi, c'est la haute trahison contre la nation. Pourquoi un président de la République ne peut pas signer un accord sans que le Parlement yeba, sans que le Sénat yeba? Awa lelo le 17 oyo. Il faut qu'un commis se présente à la Cour constitutionnelle. La loi est péquiste que le président de la République ne peut pas être dans un mandat d'arrêt. Mais la loi permet une comparution. Si on vous appelle, vous êtes le président de la République, il y a qu'on comparaître. Pourquoi sinon il y a un sans que biso toyeba ba interpeller le 17 Bogomo on a devant Cour constitutionnelle pour vous dire que ni au-dessus de la loi il est bloqué. Félix Azan de l'eau qu'on a la tête à voyager 10 000 voyages de l'eau à Kosuka kaka na ko dialogue bref année bomoni ndenga ndima ki dialogue na M23 nana ndiba ke lelo Tshisekedi ndenga zai ko tuta tolo akondima sona nanga awa pe toki kuna nanga lobi na okete et une bango déjà nanga zo senga Tshisekedi a démissionné abina kosolola na ye lokote eloko soki to kutani a démissionné Kinshasa bolandi Patrick Muya alobi il y aura un président de la transition. On va créer une convention de la transition, c'est-à-dire la composition du gouvernement de la transition. On prend au sommet en Mboka. Il y a du président du Sénat, c'est que vous oubliez. Si Félix Tshisekedi démission, la personne qui va jouer maintenant son intérim, c'est qui? C'est Sama Lokonde. En même temps, maintenant, tu as en place gouvernement de transition. Et on est pendant au moment où on organise l'élection pendant 6 mois. Tu as organisé l'élection anticipée. C'est facile. Papa Yozobo, le président démissionné. Na Romanie, le président démissionné. Pour la marche, il y a peuple pour quelqu'un carburé Mati. Le président a démissionné qui? Pourquoi pas PA? Parce que Félix lui-même, la personne a dit qu'il a gagné l'élection. Nous avons pouvoir à COP ici, na Dame, na Baremboka. Pour la collègue, les Congolais ont démissionné. Et ça, c'est comme. Un problème. Nanga Lobiango Tshisekedi, Félix Tshisekedi, tu n'avais pas gagné les élections. Est-ce que vous savez que la communication du Corneille Nanga est déstabilisée le gouvernement en place sur le plan diplomatique? Partout au Kokeba Monica que Mouto a été au cinéma parce qu'il a gagné ma pronomité. Dans la nemba Simisi a touché pas américain. Félix Tshisekedi a accueilli à Kenekopé aux États-Unis 80% de minerais à Congo. Pour que Bango baya kocha kimia na est. Ba poser question. Maison Blanche basali betide ba habiter. A kopé sa biso ba minerais oyo wap. Pendant que bisika ba minerais za mutazo contrôler yango eza yete. Biso mutako pesa biso ba minerais za nanga to za Félix. Loyo ki ba instruit Joao Lorenzo
bazongi ti Tshisekedi na mesa ya table ya négociation ye na Corneille Nangaa. Ça c'est la processus ya accord en Nairobi. Maintenant biso siko dialogue biso tozali kosenga. Oyo ki Joao Lorenzo azwaki acte. Bazwaki acte. Ya makambo etali processus démarche ya basango na banganga nzambe ya ECC. Dialogue wana ekosalema wapi awa. Yango nde tokozela. Mambo biso tokozela yango wana. Yango nalingaki ete bana changu lelo bazwa makutu bachia. Ayoki yango epe ya porte-parole à président Martin Fayulu. Auti pe kolobela yango awa. Abinanga na Kagame na Félix bakokutana le 18. Mais biso tozali kozela. Ezali les assises de Kinshasa oyo basango bakotia biso tour d'une table d'ici le 26. Les assises de Kinshasa ekoki kosalema na Angola te. Makambo ya Angola soki bayokani te lingi komanyola réponse claire. Réponse claire et lingi komanyola la lingala ya solo c'est que Nanga lingi Tshisekedi a démissionné. C'est ça la réponse. Soki Nanga saboté kokende, c'est que carrément sur le plan diplomatique, parce que Nanga en soi en personne, a dit que Félix Tshisekedi a sa sérieuxité. Félix Tshisekedi a respecté la corte. Félix Tshisekedi a respecté le dialogue. Boko fana na ye bosolo li boyokani après tango bakoya babandela misusu. Nanga ebi yango. Et Nanga, il faut qu'on a dire na ye ba propos na ye. Souvent il dit que non Félix Tshisekedi doit démissionner. Il doit démissionner. Fayulu lobaka. Soki Tshisekedi a kokité comme ma biso na messe à table toyokana. Face à la nini a démissionné. Mam to komi nango lelo yango. Soki nga nazalaki messe Chilombo. Nanga nazwa mwasi nanga ya Rwandaise na tie na avion tokei poto. Na bengisi ba journaliste na démissionné. Pour peut-être à kobanga ba ochaye na ndolo. A démissionné ba ko protéger. Mbokeze ya biso so ba Congolais. Papa, le peuple est en train de souffrir. Okei na mboka ya Mambasa. Na Masisi bitumbe ko bundama. Kuna ba Kodeko, ba Maimai. Ya de Mbororo ano Rubangi et Sud Ubangi. Awa soko ye kotoyo na axe Nord Kivu Sud Kivu M23 na alliance du fleuve Congo Corneille Nangaa. C'est la toute première fois président de la commission électorale indépendante ya CENI a comme un rebelle ya mboka na ye. C'est grave. Yango to sengi to fana na mesa to solo. Tata mokonzi ekolo Martin Fayulu alobaki bako kende bako zonga. Biso kaka wapi kaka tozozela bango. Akosala nyonso akosala koyaka na sama kola Fayulu. Cohésion nationale ndeko na ngai ba Congolais boyeba. Fayulu apesaki pena Tshisekedi clé kaka. Akende boy, azonga boy ayeka na makolo ya cohésion nationale. Unité nationale. Kabila sala ngo na 2002, Bemba zaka rebelle. Solution ya kopesa mate par pourquoi moko ya ba leader ya opposition babomaka yo yebi malamu. Accord ya Saint-Sylvestre, ce qui le président Etienne Tshisekedi en vie. Mais les Ninganga ça la respecter. Aujourd'hui mais le Kabila ça présidenté. Aujourd'hui mais Etienne Tshisekedi a kamboka oyo. Oyebi bien en 2016, le 31 décembre 2016 à minuit au Kabila soit le Kassa na c'est le tinu qu'on a eu. A consigné le Kassa accord à Saint-Sylvestre. Il y a condamné son opposition le baki. Et après Liwa Etienne Tshisekedi Kabila bomignon surtout oyo tout ba kwensa qui est acheya. C'est ça. Mais biso tozana leader oyo aza mwana kuku pembato lukie wapi ali kaka. Akufa si côté. Merci mon mboka pour Fayulu na suka to Liloba pona peuple congolais, citoyens, totés les matos à la vigilance, soyons nous mobilisés, soyons prêts pour chasser régime chilombiste, régime oye bomi mboka na mboka na biso. Il faut pas kange sakabake na Nanga, na Kabila, na Tshisekedi, batumi satu wana batu comme si son état to comme lelo. S'il faut arrêter, il faut qu'on bloque bango misato pour que Congo soit libéré.